Mbote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oyo balingaka sule baoba. Bambote na bino ebele wana mulobeli na bino mwana musala na bino kandenge na yebisaka bino la danoise na ye vraiment liboso na bino vraiment pona tosolola na biso mais bino moko boyebi pona respect na pesaka bino vraiment ba bonsoir ba bonjour ça dépend erding okotala la danoise yenge na batu ya bundu ya Congo hein. Vraiment ba respect ebele losako na ba chef coutumier na biso losako na ba chef coutumier na biso nzambe amona bino bisika biso bizwi bino topesi penza boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique bisika biso bokozwa bino ba boboto na kati ya ba ndaku na bino vraiment ba lelo eza vendredi hein. Vraiment ba salam ebele na bandeko na biso ba musulman et puis mutu nyonso akosepela na la danoise balobien na balobien bino nyonso boza bienvenu na sepela na bino mingi wana mama leki na bino moko boyebi motema munene bandeko na nga sans tarder nazozwa place na ngai na vanda parce que to solola toza vraiment na makambo ebele kande na yebisaki bino nga vraiment na sepela na salaka ba analyse ya ba nini ya ba commentaire na bino ezo sala bien pe ezo pesa ba sujet du jour auto ko discuter nango muta ko komanda mususu likambo bien to sololi nango to partager to lango yango conscience vraiment ezo sala kitoko makasi mais lelo toza na sujet na biso liboso oyo to kolobela e kozala likambo oyo etali ndeko na biso Grâce Mbizi tozo continuer ka na sujet na ye parce que abelaki makasi mais to moni vraiment que nzambe na biso nzamba bolingo batu nyonso basaki ba prière pour na ye ndeko na biso to moni vraiment à se rétablir yango wana sans tarder vraiment ndeko na biso à se rétablir yango to lobaki te pona nini te biso pe na sule baoba dolobela ki maladie na ye to salaki SOS pona santé na ye pourquoi pas tango pe to moni ke ndeko na biso akomi na bonne santé to zonga pete to lobana batuke vraiment Grâce Mbizi akomi na bonne santé to zo espérer que santé na ye eko s'améliorer. Peut to moni asili koloba na audio bino moko boyebi ye vraiment nzambe asunga ye kaka azaika ko continuer ndenga continuera toujours polémique na ye mais tozali na kati ya YouTube azali vraiment bienvenue ya kubatu balingela kaye ndenge wana pe mutu nyonso akopona mutu oyo asepelisaka ye tomoni vraiment que azali na batu ebele balingaka ye po ebele penza bayokaki pasi tanga zaki maladie mais nzambe asungi sans tarder tozali tokotia audio na ye ekozala bien hein, vraiment tozotia audio na ye nazovanda totia audio tielanga audio na ye ekozala malamu makasi pona toyoka ndenge nini ndeko na biso ya mwasi nzambe abateli ye vraiment esali vraiment malamu mingi tia audio ekozala malamu bandeko na biso bayoka mongongo ya Grâce Mbizi vraiment ndenge santé et s'améliorer nzambe amona bino tokotiango ka moke pona tozala makambo ebele photo solola à vous. Vraiment bolanda ye ekozala bien boye bakitoza na se ya sule baoba na se ya sule baoba saka ndenge ezali mwasi na yo vraiment jus na yo koka na yo whisky buke mpona nini te lelo eza vendredi tala kaka epesaka bilendi Grâce pe ye wana lobi whisky mais bolanda ye te tondimi te azomela mpona aza na nanu abiki vraiment te vraiment bandeko na nga bolanda ekozala malamu makasi bolanda ye azokoganga whisky toyebi te bolanda whisky kabileloka tolala whisky na tolo Vavi eindi nzambe kaka boy kaka tolala kana whisky na tolo Tshisekedi nzambe baby baswahili minute okanda na niveau moko hey biso tobala baluba tobotana baluba tolala na baluba toliaka na baluba tokendaka na baluba bakamwana biso baluba hey baswahili pas de gros mots Grâce Mbizi ok si tu dis des gros mots de
2019, hein. Arrête avec les Swahili. Eh, ba Swahili balali, nzambe, biso baluba kaka boy whisky na tolo. Eh, Tshisekedi, kaka boy, babi concert ezongi. Musicien Liboso, en fait, un concert, c'est moi qui vote. Musicien Liboso, Fali pour Patika la merveille. Mbote ba mama batata bandeko tokati na biso wana tolingai kaka toyekisa bino mungongo ya Grace Mbizi boyo kakende kona biso mwasi azongi na ye en forme vraiment Nzambe amona ye ekozala bien makasi. S'il te plaît na cause de téléphone. Merci. Tac. Donc ekozala ndenge wana bon eza ndenge wana Nzambe vraiment asungi yango wana tolingaki to lobela bino vraiment que to continuer toujours ko prier pour na ndeko na biso parce que tokoyi kozwa nzoto ya physique mais tolinga pe ke molimo na biso soki lelo totiki mabele oyo ekende esika ya kimia Nzambe na biso pe ayamba biso donc to continuer toujours ko sambela pona ndeko na biso pote aluka penza elongi ya Nzambe oyo ya solo asunga ye vraiment ekozala malamu yango wana awa na tozali vraiment na ba sujet ebele et puis tokozongela susu na suka sujet ya ndeko na biso pona esali vraiment discussion makasi na ba commentaire likambo oyo etali appartenance ya Grace Mbizi soki azali Congo ya Brazzaville ou bien azali Congo ya Kinshasa bandeko nanga bozwango polémique te tozali na bokabwani te ngapela danoise naza na kati ya confusion wana te mais lokola bandeko na biso balobeli yango et puis batie ba commentaire ebele mutu moko posaki question wana et puis à peu près 34 batu ba commenter et ba donc bas bundani na kati yango na lobaki te photo solo lango tango pe toki ndeko na biso azali koganga ba Swahili baluba azali koganga donc tozo koyeba te ye azalaka ekolo nini na kati ya Kinshasa Congo Kinshasa ezate ke tolobi toza ba tribaliste mais esalaka pe bien soki pe mutu oza pe muluba olobi pe naza muluba oza pe muswahili eza pe problème te boye babandeko nanga quand même tozakana ba chef coutumier donc ezande bongo parce que coutume région na région bazalaka na coutume na bango yango wana fo biloko wana pe toyebaka yango toboyi te toza ekolo moko tata bo moko lisanga bo moko mais toza pe baluba baza bazombo baza bangala baza ba ekolo wana ezali sans tarder bandeko nanga vraiment bokomaka ebele ezosala kitoko makasi bozosunga la danoise au lieu to bundanaka ya kolukaka nani abengi papa moko betaki mwasi na ye papa moko asalaki boye mais na ba commentaire déjà toza na banalise ya kitoko tozoflamusa conscience vraiment na ndenge moko malamu yango na bandeko nanga bokomaka mais boyeba kaka règlement ezali ke ofingi la danoise yebaka ba bloqué yo mais ba critique négatif critique positif ezali bienvenue bandeko nanga ba mama tata bandeko batebele bazolo bakela danoise ozali molakisi la danoise ozali mama malongi la danoise ozali mama social la danoise ozali boezana na motema ya munene yeba ba kofinga yo yeba ba koloba boy na boyite mais bandeko nanga photo yeba ko éduquer masse vraiment photo yeba ko éduquer masse ezate parce que oza papa na ndaku oza mama bana baye bazo finga yozo bakaka te bazala bango ka bana poto na poto bana bazarane non il faut ko apprendre pe bana bazala na respect il faut pe ko apprendre parce que bato mingi ba fingaka et uche pa na bango te uche pa baboti na bango cela veut dire que baboti na bango bazaki baboti moko bato balango ba masanga bato bafinga ka partout et puis baboti o mingi bazaka songi wana na kati ya ndako bozoko tonga batu bana bazoyoka nyoso ne pusaka bana bakoma impoli bana ndako finga batu parce que soko koli une éducation malamu okokende soki mutu par exemple asali faute oyebise ke ala danoise balobaka late balobaka le mbala simanga pe na apprendre awa balobaka boyete balobaka boyoko baba kofinga mutu zoba eza bien te zoba azalaka te boyeba ke même bazoba basunga pe ba famille lelo pe ba msusu pe aza zoba mais bazwe na théâtre mo boye asalaka kizoba na ye wana a porter pe loko bien na kati ya famille na bango yango wana eza vraiment bien te ba injure bolimbisanga na olinga pe na sunga dam su bozo ko comprendre te injure na
na critique par exemple mutako ko ya na site ayesinga lobi non la danoise toza na besoin olobela sujet ya Grâce Mbizi te mboka na biso za na mbutu toza na ba problème ozo l'exception tant lobela biso ba kamweteli politique wana ezate afinginga a critiquer wana nga na kozongse na koyebisa na bi papa na comprendre yo mais yeba ke kolobela politique et pesami na mutu nyonso te donc ce qui naza wana za prête te ya kolobela bino makamba politique na yeka na badi kolobela bino lokuta parce que mboka eza na mbutu te et puis même mboka eza na mbutu même ina matanga batu pe bazaka na besoin moko ba se distraire baza pe na besoin baseka bazaka na besoin te bazo ba AVC non donc o alingi politique yo moko pe kotanga omoni ke titre na komaka pe bien wana sous les baobala danoise na tchepe titre le quoi Grâce Mbizi ne tozolo bela makamna yo tangana déjà monique na kati kuna baotanga kombo Tshisekedi te kombo Fayulu te kombo Kabila te kombo suki ya nani ya Chirac te kombo ya président Moro Boete cela veut dire que politique na kati ezate kokota te wana kende sko ko luka ba site wana balobelaka politique oko kende lemsu na ko ede yo oko kende na Soleil News Info oko kende na Changu TV ya Fabien oko kende pa Mike soki Molowai o ba place batu ebele baza ba lobela politique Congo France oko kuta politique kuna mais ce n'est pas la danoise, bien sûr, politique nous suit. Na ko ko boya ngote, na ko lobela na ngango. Mais so nga na lobina lobela politique, nga na loba politique, nga na loba. E ko kana ba ida ba tebele te ko bimisa ma problème. Et aux ala moi spécial, moi ja, voilà en tout cas je vous jure. Yamana nga kokota makamba politique te bolimbisanga wana eza lokwa neti mutu moko a critiquer mais mutu par exemple ya bandi koloba mama na yo ba makambo balobaka ya ba mama wana mbala moko kaka komeli yo ou bien ndolo boza zoba oza boy ale mutu ande wana bino bozo ba ke la danoise otika na yo ka yete na ko block na bongo na ko saleni na yebi ye pesa zalaka te na ko beta ete na ko fingete mengala lobika ke naza ko prévenir bino na ko bloquer wana tabo lobi ndeni la danoise a ko bloquer bon bande konanga fanto kende na analyse oyo penza zali ya munene makasi oyo ezake batu bakota ke belé naza na quelques sujets naza sur toko sola quelques sujets oyo vraiment photo débattre ango nalata mo ba linette nange sala bien pour na mona penza bien entre temps en tout cas na koma ki banini ba commentaire musu na cahier parce que tellement ba commentaire eze belé bande konanga voilà oh il faut ezaka bon téléphone nanga tikala kakawa puis et osala bien pona ezana facilité na monango toza awa to bandana no na commentaire ya mutali boso ya lelo mutali boso penza mutali boso tokozwa mama la biso Perle Noire. Mama Perle Noire, bambote ebele esika ozali. Perle Noire a komeli biso boy. Alobi, la danoise, bonjour. Naye ndeko nanga na beta moi sete na likambu ya mai ya malili na glaçon na elongi mama. Préciser pona batu misusu bazalaka na ba problème ya ba malili ya miyoyo etc. Mama Perle Noire aza komaki makambi balé akomaki o etali makamama ya malili tozwaki su likambusu ya mama Perle Noire avant to komate ma ya malili to tanga pe likambusu ya mama Perle Noire ya lobaki boy alobi je préfère des bijoux. Oza na raison makasi côté wana na bijoux esungangai grave na poto mundele pona voilà esungangai grave pardon na mboka ya mundele alobi pona Grâce Mbizi nzambe asungaye vraiment merci nzambe asi asungiye pona maquillage il faut que salaka na ba produit ya qualité pour garder sa peau très belle. Na lingi la danoise olobela basi oyo balingaka kosokola te na butu. Bon, tozwa moi 2 minutes na biso pona ndeko na biso Perle Noire. Ndeko na biso bandeko na biso soki ba oyo balandaki biso
bon ba o balandaki biso te vraiment ekozala mwa mpasi tozongelaka ntango nyonso mais tolobelaki likambo oyo ya koutilize baglaçon na elongi epe kosokola elongi na mai ya pio mpona koevite baride na elongi. Bon, tolobaki pe eza pe bien mpona kobaka baglaçon biso basi na liboso ya bomwasi esalaka vraiment bien makasi wana vraiment ezalaka très bien ezongisaka bomwasi na yo ekoma mukepi esokolaka bomwasi très très bien. Mais ce que otiango ndeko nanga mwasi kobosana te otia bande génique parce que mai wana ekobima noki noki et puis fo penza otiango na mbetu makolo likolo pona ekota malamu. Mais to mama na biso alobi perle noire alobi mama exception ezangaka te bandeko nanga na règle nyonso to neti likambo etali kobaka baglaçon en tout cas eza nango na inconvénient te mais ba oyo eza mingi na inconvénient eza ba oyo kosokola mai ya pio na ko tia baglaçon na elongi na batu oyo babelaka sinusite alobi yango et puis alobi na bato oyo bazaka mingi na batu na bato mingi bayokaka bamalili pamba pamba iparitre eza bien te ye aza parmi ya batu wana amekaki yango vraiment sinusite na ye tombokaki makasi yango abaki mama beta sete batu wana penza basalela yango mingi te malgré toboyi te eza vraiment bien mpona baride mais soko omoni vraiment ke oza muta sinusite ndenge kaka ezalaka bako nani ata na église bakolo bakebokanga gene mais mona bakoloba batu oyo baza na bamelaka bakisi baoyo baza na nini bakanga te eza mpe ka ndenge moko donc nde mpe tolobaki même na bapiercing bapiercing nde biso tolobaka soki mutu nyonso akotia na ye aza libre ya kotia yango mais eza na banzoto mosusu elingaka te donc okotia yango obandi kopola nzoto mosusu okotia yango ebimiseli yo baproblème yango wana eloko nyonso avant osalela yango il faut oyeba nzoto na yo. Merci mama la biso mama perle noire nzambe a pambola yo. Tokei epa mama na biso mama Divine Ngolo. Mama Divine Ngolo azali mama oyo to prometaki ye lelo to zongela ye na likambo oyo etali stérile. Mama lobi ye achaka stérile bambula na boy ko komango po nezaki mwa mulai menaza nango na mutu. Alobi ye achaki stérile pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, chaque mois, abandeki ko régler plus de 3 fois. Vraiment, maman a besoin souffrir qui m'a cassé pendant 4 ans de konanga na moi moko o régler plus de 3 fois. Eza ebele, maman eza kana yote ba maman ebele bazaki na bazape na bakawana parce que na solo liango pena na gynécologue na lingaki te na ya liboso na bino to ya koloba bilobela na benga ki gynécologue na tunaki alobi oui eza baka ya basi ebele. Surtout basi oyo bazalaka na ba hormone ba bengaka ngo ba hormone te ba ovule ebele na nzoto parce que ba nzamba sala bango ba pesa bango mabota penza mingi e kape ya mama na biso bota la kaza déjà na bana 6 et ezalaka mingi kawana eyelaka bango yango ye alobi na biso boy alobi. En tout cas, il faut aka solo na gynécologue na ye yenda koyeba eloko nini ekoki kozala bien pour na santé na ye. Mais au cas où maman na biso alingi ayoka conseil oyo ya biso docteur na biso ya lobi ke maman na biso choix eza moko akende kosala ligature. Ligature relaxé nini ko kende bakanga ye nde baloba na lingala bakanga ye matrice donc bakanga ye banzela oyo sperme elekaka de façon que azwa lisusu zemite wana mama na biso akobotaka lisusu te. Donc soka moni ke bana bakoki wana akobotaka lisusu te mais akoregle na ye normal wana eza na inconvénient moko te na santé wana nde eza solution ya bien. Mais soka moni ke alingile msu un jour akobotaka lisusu abakisa bana 7 8 ou bien toboyi te le msusu lelo mobali akoyi kokufa ou bien mobali libali ekufi to souhaiter yango te mais eza eloko ekomaka eke abali mobali musu alingi babota wana soka sali ligature ekozala mwa pasi et puis opération dango ke bazongisa basala su ba réopérer yo ezalaka cher et puis ezalaka l'état supportera ngo te po abakanga l'état ko supporter eza lokwa normal mais pona bafongola ekomi lokola eloko moko neti ozotiesa ka bababele donc ekomi penza cher makasi et puis erataka nango esimbaka nango penza à 100% te. Donc maman la biso ndenge oza wana oza na choix soit basala yo ligature soit oso na gynécologue na yo alukela yo eloko ekozala approprié pona yo
ozala na kimia mais soko tikali bongo eza malamu te parce que okobota bana ebele 7 8 9 10 eza pe kaka pasi kobokola ezali facile te. En tout cas merci Mama Divine Ngolo na yebi ke likambo oyo ekosunga pe ba mama na biso ebele. Bon. Wana tokotanga ngo sima tokei na likambo oyo etali suki bien. Voilà. Bon, tokende na likambo oyo etali suki. Voilà, tolobelaki yango likambo etali suki tokei mama na biso Mama Mimi Label. Mama Mimi Label losako esika ozali. Mama Mimi Label abandi commentaire na eboy. Alobi mama na ngai pe nazongisi mwana na ngai. Alobi mama na ngai nazali na 34 ans. Natika basil bamanzaka na bakabelo. OK? Banda natika yango nakoma na ekonomi ya makasi. Ngai fantaisie na somba kate. Vomie na somba moi vis na ngai ya 500 euros mais na yebike na bombi mbongo. Vraiment merci mama na biso nzambe apambola yo. To na place wana naza pe na mama na ngai moko pona makambo etali basuki mais nzambe mama limbisa pona tellement na bosanaki kokoma commentaire na yo na kaye koluka ngo boye na komona ngo te ba commentaire eleki ebele. Mama na biso pa lobeleka makambo etali basuki oyo. Vraiment mama Mimi merci bino moko bomoni bandeko na ndenge na yebisaki bino kozala naturel balobi te ke o mitika nzoto sokolika na mai boye olati soutien te olati caleçon te olati kaka dengwana parce que balobi ozala naturel te mobali no kokima yo wana zobisa bino vérité okomona pa ke batiki yo bakeluka mutu mo boye mwasi muso okamwi kozala naturel parce que batumi ba comprendre te sokola pakola mafuta na yo mais totika bisala sala to boite ngape mkomsu na koleka bokomona ngana tchena ngape periki na ata lobi na koleka na biso na tche mais ezate ke elongi na yo ekoma kaka ya perruque donc yo sans perruque miroir na yo azoko répondre yo te azolo baki oza kitoko te oza mabe parce que c'est miroir nde répondre à biso tant totalaka otali na miroir nde ozwi réponse au monde comme ba miroir ne comme ko ba donc yo comme kaka avant yo bima perruque avant yo bima faut ba planter yo avant yo bo bien sûr mais perruque na yo mama sokola sokolingi somba perruque ya qualité soko ke somba perruque ya qualité te o sokoli boy ebebi au mona okobanga ko sokola mais soko ke somba perruque ya cher ya qualité ya kabelo oko sokola yango ekobeba te mais yeba ke économie na ope kozana pasi lokwa mama Mimi la belle alobi a parce que mama Mimi la belle lelo comme une économie na ya bien azana mbongo na ebele parce que atika kocha ba manzaka atika kocha ba sul na misu atika biloko na nyos akoma ko bomba mbongo na e mingi vraiment to ko beta sete lisu awa na likambo o etali ba sil bande ko na ngai bande ko na nga basi bokeba vraiment nazana awa mama moko pa komi yango awa vraiment mama Eugénie Marie la belle la belle batombo kina makamba ba ndoia mama Eugénie Marie la belle pe tozana mama Mimi la belle o bambote na bino bango ko balobika makambo presque neti ndenge mako to beta no sete na makambo etali basili bande konanga na boite soki olingo ke de fête yo monike il faut bamba basili na yo oche ok na ngona fête après oye olongoli osuka basilo babambaka wana oche olongoli mais ekokoma ba mama na biso bakoma ake na musala zala wapi kaka basil donc misu koma kilo misu ekomi na ba ride misu baby bande konanga tokotanga likambu ya mama Eugénie po tokozongela makamba basil wana et puis makambo pe etali ba manzaka toboite tout chaka bamanzaka ngapela danoise na chaka mais ndenge batu bazoko chela mama mususu di 1er au 30 kaka manzaka milai ndeko nanga mwasi loba penza vérité yo le isarabana no salité te supo le isarabana na oba kaka tant ozoke na toilette ozo s'essuyer to boite koki pe ko sala erreur osimbi yango bokotala soko zeki na manzaka milai e kozo sokola maboko na pressé
encore biso ba tokoma ka makamyo so pressé tala ndeko zo tambola na salité ba mama bosa la tension bosa la propre ba papa ebele bomonaka omilela mobali nanga kei anayebite a reprocher nga ne lokote ba mibali musu baninga ko loba te azomona ka ba acte wana ba salité ba solo ba nini mais azokokane ko loba te pona yo munoko makasi yo elombe na kati ya ndako balobela yo pona ndako eningana mobali akoma kobanga boyoka lobilo mobali akimi na ye akene pa mwasi mususu oh babotolinga mobali mama babotoli yo mobali te d'abord c'est la sous le baba kutu babotola batu mobali te cela veut dire que yo moko tiki porte no polele mituna na biloko musu eza biloko mike bamanzaka kaka wana ochaka eko donc okokaka lisusu kosala mosala malamu te yo okoma kaka manzaka na yo bana kaka bosukolelanga basali ngai nauti otya manzaka nanga kasi kona bachinois ndaboyi manzaka nanga fo evanda 2 semaines bana bakoma baboyi kaka likolo ya manzaka nyonso wana papa aza konote ntango okepa mwasi bobo atyaka na ye manzaka kaka na bafete ou bien na bapar-hasard azosoigne na ye papa bien osuka wapi bamanzaka mpe milai wana ondimi kokoko kwanza mpenza mobali no malamu na mokongo ta mosu abi kwanza okokozokisa mama toseka na biso bandeko bokeba na bamanzaka vraiment bandeko nanga botyango me bokeba mpe boyebake bamanzaka mpe ebele bezobeba surtout bachinois oyo nde bakendaka bazogratte batu bamanzaka babambi oyo bamanzaka ezobebisa mpe bamanzaka batu mosusu bamanzaka mpe lobilobi toyebi te boyo bacancer na maboko bakati bino maboko vraiment surtout baoyo baza na baproblème ya basucre na nzoto baglycémie bokeba koke kosalisaka bamanzaka na bachinois lobilobi okozwa pota ezosila te bakati yo loboko bon lokwa towana te ebele te moye tokomante yango ebele ezali te alors en tout cas maman na biso Mimi merci beaucoup tokei pa mama Eugénie Marie la belle oyo nayebisaki bino ye vraiment aseki nanu alobi kie mama oseka malamu ezalaka bien bandeko nanga bandeko koseka vraiment eza kisi ya bamaladi ebele mama na biso aseki kie mama vraiment nasepeli seka lisusu alobi boye bilandalanda ezali mabe totika kokopie bamindele nzambe asala biso basi kitoko kotia bafossile nayebi mwana fille moko atiaki bafossile lelo akoma aveugle wana mama na biso alobi ya solo bino moyebi bakisi wana basalelaka basile wana soki bazotia yo na misu eswaka ezoswa gaz wana ekotaka na misu ekendaka kobomba na petit à petit esalaka couche moko liboso ya misu na biso oyo ekoki kozala ke lobi ou bien lobi kuna okokisita mosusu 60 ans 65 ans okomi aveugle total ozomona lisusu te mama sikoyo basili wana okosuka nango wapi bandeko nanga boyoka conseil eza te bazoya awa mpona tolekisa ntango na biso te ntango mama na biso yeyo mama Eugénie Marie la belle ayebi fille moko bazalaki na ye mpenza alobi bavanda na ye lelo akoma aveugle mpona kaka kotia basile ntango mosusu bakoki mpe kotia erreur eza nini kiso batielaka yango ekoti yo na kati ya lisu ndeko na ngai lisu ekotoboka yo sur place mpona eza col botalaka bino moko bokanisa ngo lelo mosusu botiaka ngo teke bomiyebaka te yo kende kaka batie yo me yebaki ndeko na ngai ezalaka col erreur eyaka soki erreur eye boyebi tout excès ezalaka mabe tia na feti tiana donc oyo ekoma bamama na biso bacongolaise bamama eza mpe ka mingi biso namona nanga mpe bongo na basa banigeria te biso mpenza bacongolaise tolekisaka okomona mwasi nyonso kaka yango na misu basi nyonso bayekoli kokuti kotia bango moko okotia yo moko moso obosani oyebi te mutu moko baye ale mosusu loko moko ekwei erate okoti yo na lisu etoboki bokeba ntango ndeko na biso abeti sete bokeba nzambe alola apambola bino vraiment bandeko na ngai tokomi na biso kokende na suka avant tobanda tozongela makambo na biso ya Grâce Mbizi likambo etali nationalité na ye toza na ndeko na biso mobali nasepeli mingi totanga mpe likambo ya mwana mobali alobi kombo na ye Fiston Bobala Fiston Bobala papa nzambe apambola yo esika ozali alobi merci beaucoup mama kaka ndenge olobi mwasi esengeli
asokola 3 fois par jour, mais na remarqué que na poto basi mingi bazo sukola te avant ya kolala, banzoto na bango ekoma mingi solo, ba perruque na bango solo, ba plante na bango solo, ba produit bazo pakola na nzoto tant que sokoli te solo, eza vraiment ko déranger biso ba mibali. Bande ko na ngata una oyebisa bino makambo, bino oh la danoise, makambo ozo ngo wapi? La si c'est là. Makambo yo nga na zwango wapi? Eza ndeko na biso Fiston Bobala. Soki mama mwasi ya Fiston Bobala yoka makambo bobali no akomi awa, cela veut dire que soka yoka ki ba solo ayoka ki yango epa na yo nandi parce que ya lobby ezo déranger na mbetu ezo déranger, cela veut dire que mwasi na ye azalaki na solo a perruque, solo ba plante, solo a produit, donc evane ko déranger ba mibali ezo déranger ye. Quand ndenge na yebisa ki bino bandeko na ngai tozala naturel eza bien, ezo sala ke obatela libala na yo, ezo sala ke o économiser mbongo, ezo sala ke epesa yo ba idée okanisa makambu mususu olie yo kanisa kaka makambu produit nini na kocha eloko nini na sala boye eloko nini na balusa boye. Bandeko na ngai naturel eza malamu, mais balobi naturel teke tika nzoto, surtout ba mame belé soutien ya malunga alataka te. Ba mama mususu lokwa na sina zwa libala nanga amitika koma tala munene libumu nyonso ekwea na se, eza malamu te ntango mobali ya kokima ozo comprendre te, surtout likambo papa lobi ya kosokola awa pe naza sur natangaki ndeko na biso mwasi alobaki awa perle noire pa betaki seta lobi kosokola na butu, comme si ba mama ebele bazolinga kokima mai nazoyeba te bon na boyi koloba mboka eobima mabe mingi mpona mboka wana balinganga mingi baosepela te. Boyebi ke tobosana te bandeko na nga toza na se ya sule baoba mwa kopo no ati kata ngai soko osalaki yango nanu te avant tokota bakamba grâce, mais là esalaka bien. Ok, nzambe apambola bino nga na meli mwa te na nga vraiment tokitisa botema e osala bien. Bandeko na nga na bamboka mususu kosokola mai ezalaka cher. Omona soke na bamboka wana na sina kenda bazoloba la danois toche cantine wana cantine mai tondisa yango bongo sokolela awa penda mai eza cher. Esalaki nga pasi mpo na nga cantine wana ekoka te, nga so nakoti kosokola penza nayebaka te soki naza mwana mai bien nini naumelaka parce que bamboka nga navanda na Danemark sokola na yo ndenge olingi, awa pe na Londres sokola na yo ndenge olingi, mai pe eza nango na cher te. Mais na bamboka mosusu mai eza cher, olie sikoyo yo mama okende otyaka baplante oyaka solo na kati ya ndako malamu tia plante na yo na air à fête économiser mbongo osukola bien. Comment koki kozwa yo préféré osala baplante otia basile bamanzaka milai olata soki baversase okota soki na bawapi entre temps économie eza te mai ya kosokola mpe mobulu. En tout cas awa mwana mwasi alobi yango amona bakamaradi na ye perle noire alobi amona bakamaradi na ye bazosokola na butu te. Mama sokola elongi na yo mpona propriété na yo moko de koelongola baride bamaquillage otiaki baplace otambolaki partout, surtout biso basi lelo nga vraimen tabo eza te. Basi obino bozosepela o obetelaka batutolo naza na mabele nga naza na mabele minene nga naza na derrière ya munene. Eza musala, eza musala. Yo oza na mabele minene oyebi ke mabele minene na se ya mabele minene bimisaka solo bokokosa ngai te. Nga mpe na bandeko baza na mabele minene, meme ikutu biso toza na mabele moyen, soki ozosokola yango te mabele na se awa ebimisaka solo, meme solo oyo ebimaka na derrière na nsima soki ozosokola bien te koko bimo na se ya mabele. Yango wana nga nayebi bato mosusu kutu bazwaka badodorant
badodora bazopompe ta mosusu moke na sa mabele ebele te mais juste mpona kolongola baodeur bongo bino bato boza na nsima ebele otamboli aire nyonso ozotambola ezosala bafrottement décor ntango eza kose frotte ezobimisa chaleur wana ezokodégage odeur nyonso oyo kokobima ale yo ye yoka nti mobali na kovanda kaka mpona oza na nsima ebele oyo ezobimisa solo boniko aokende luka nde mwasi masoko plate apres okokoma oloba aboyanga nga mutu naza tala mabele nga mutu naza na baderrière aboyanga kenda koninga mwasi moko epla lokola mundele masoko plat aza na raison parce que ya yo banda kobimisa solo yango papa na biso akendeki na ye donc na beti mpenza sete wana aire na ngai bandi kopusana sino te na oya kosilisa makambo te parce que nalingi na clôturer moke sujet ya Grâce Mbizi mpona tokɔta na sujet mosusu toza na sujet ya Grâce Mbizi awa natangela bino yango tokɔta sikoyo mpona makambo etali nationalité na ye na ngai nalobi eloko te mais nalika natanga oyo bato bakomi et puis nakopesa bino conclusion ya motu moko akomaki awa vomanga binuta ya Hatibay des siècles, non. C'est des filles, non. Ok. Alors, biboy, ndeko na biso oyo comme on a éloge. Éloge azali Congo ya Brazzaville. Ok? Azali Congo ya Brazzaville. Ye muta komi. Alobi. Ma sœur, je veux que vous parlez de ces sujets. Pourquoi les gens parle de Grâce Mbizi qu'elle est brazzavilloise. Parfois, ça me fait mal. Grâce Mbizi est 50% de Kinshasa, 50% de Brazza. Donc, il faut pas... donc, il ne faut pas... Donc, il ne faut pas faire la division. Ce n'est pas normal. Si français penza koti sengo mobulu makasi bon jana comprendre idée na ye na bima na contexte na été. Alors, ok, voilà. Alors, si normalement, moi, na lobaka ida lobi parce que n'enga komeli yango eza mon boulot. Abi ceux qui si normalement Grâce Mbizi elle parle du problème de Brazzaville, c'est juste parce qu'il veut faire de buzz. Donc, pour naye alobi que Grâce Mbizi azali 50% ya Kinshasa, 50% ya Congo Brazzaville, mais pour nani biso so to lobela Grâce Mbizi to lobaka ke azali congolaise ya Brazzaville. Ngai na répondaki yebo na lobi kaka OK, bien noté. Na ngai quand même na pi na saki moi na pesi moi cœur. Pour na calmer. Après discussion ekoti kuna etombo ki bande kuna ngai mbutu ekoti muta liboso ya komelie vraiment pourtant elle a déjà dit que elle est de deux Congo mais pourquoi bino bozoloba toujours que azalaka Congo Brazzaville ale comme on est Armel Balekita. Après alobisu mais soi-disant vous aimez pas Grâce, vous faites tout le buzz avec son nom. Alobi toutefois, après alobi, soi-disant, bilo boningaka Grâce te, mais bozo salaka ba buzz na kombo na ye. Et puis, de on a biso Sam Katenda ye pa ye. 3 minutes kaka. Et pourquoi elle se prend la tête de l'arrivée de Karine Mokonzi? Parce que les Congolais de Brazzaville sont toujours complexés des Kinois. Ya alobi ke, so ki ye Grâce Mbizi, azo l'arrivée à Karine parce que aza complexé ba Congolais Brazzaville baza toujours complexé à ba Kinois vraiment et ça là qui passe après ça mango aye ko komelanga alobi sous le baobab number 1 la danoise bonjour je m'appelle Lorraine je suis à Pointe-Noire il y a alobi à la Pointe-Noire maman vraiment c'est bien fait pour elle. Voilà pourquoi la Bible dit tous ces pays ici-bas, c'est normal qu'elle paye ce qu'elle a sémé. Je suis beaucoup des ambitions.
tu te défends, pourquoi tu défends cette fille-là. Ya condamné ngai aza Congo Brazzaville, alobi mama yo salaka ba émission ozo côté la Grâce Mbizi aza mwana mabe afwa futa oyo ye aseme. Et puis mususu comme en tout cas er nange koki c'est triste tokozongela ngomba la simeza si je mo kitoko. Parce que Grâce Mbizi to moni azoko crier pour la makambetali Congo, faut quand même peto yeba azalaka nani. Et puis mususu alobi Grâce Mbizi azali congolaise ya RDCT. Elengi Easy, Easy TV. Alobi Grâce Mbizi azali congolais ya Brazzaville te, azali ni 50% ya Kinshasa, azali 100% ya Congo Brazzaville. Toza pe na mutu moko awa alobaki yepe kaka wana alobi la danoise alobaka bongo alobaki azali congolais ya Kinshasa parce que mibali nyonso abimaka na ye bazalaka ya biso mais azali 100% ya Congo Brazzaville ngai na yebi na vandi pembeni ya bandeko na ye. Et puis ndeko na biso liboso abandaki polémique oyo éloge non. Après, ndeko na biso Yaya, na komi kolba mwa mbangu, penze za ide musini moka bien, kombo na ye Yaya 2018, ya lobi na éloge. Abi, pourquoi tu rejettes ta sœur? Elle est du Brazzaville. Ya lobi, bozo boka ndeko na mino poani. Aza ya Brazzaville, aza 100% ya Brazzaville. Azali kinoise te. Après, bon, bandeko na ba mama tata bandeko, vraiment, eza sujet moko ya bien. Toko linga vraiment tozongela ngo prochainement na sujet na biso toko bandela oyo bomoni ta ona bandaka ona suki sakande yango to bandela toko bandela ngo Esilia yeah